que tout le monde a l'ingétia mbabola moto le polo ya sila. Oh, on est sila moi ça na batu. Et c'est quand aussi la kokokolo baté. Ba moko aussi la robimisa na munoko na eta. Po za star, po za célèbre, po za exemplaire. Nga dardi na munoko oyo ekobima. Ma bouche est prête. Cette bouche est prête aussi le seul. Je suis prêt. On va filmer. Je suis prêt. On l'a perdu. Je te dis, maman Milo, bato baraté, carrière na bango baraté, vie na bango, c'est plan artistique. Oui. Non, il vous faut d'abord aïe bah que sirop de foie en Afrique pas très tard. Il vous doit aïe et ça c'est le maladie le sida en Afrique et dans la sirop de foie. Donc on fait dire maman, ceux qui docteur a dit que aujourd'hui la sirop de foie. Et alors quoi il dit que c'est la testament mais indirectement. Des maladies, des qu'on a vu sur YouTube. Je le dis. Toi la TV, on le vu dans la radio. On blessé toi. Non blessé, hier mon casa concert qui a souffert. Moi pas malade, nous ça soit que ça biso. Nini. Poisonnel, toi ça n'est l'autre. Le coup là il bouta FIFA pas mas na abalolo. Allah la kananda kwa abalolo. C'est un père de famille. C'est un père de famille ouais, la famille abandonnée. Un jour ce qu'a zaté, tant on souffrir bien vraiment. Oh. On souffrir bien vraiment. T'es tant si on de fois on a traitement le corps la vie dit comment il dit nzamba zongi sena mokili po ya traiter ba dossier ne povia bataki ne lola Karine Mokonzi ma sœur je sais pas sur deux jours mon candidat to nanu et sono aussi mon candidat prier na vient na biso dingwe à libérer. Oui. Karine ndeko Karine il dit a frappé na maladie, a frappé na âge. Nana kufiki. Na osenge loko moko. Soko lingo za la kimia parce que nganga so akufi. Dossier comme a déjà ça va se garder batu loko là bas il dit pour que batu loko ba Karine Mokonzi baya ba solo na vie. Il dit Azana nous vivant, auto souffrir vers bimi. Arrêtez le roi, mais ça m'a dit que Karine a souffrir na maman libala. Songa nanu. Famille bon mon ça va problème belé la bango. Songa nanu. Oh. Il dit ce qui nous a gardé dans mon thème, et ça pour que à traiter le dossier le coup là. Ce qui pose un problème non, mon a été gloire à Dieu. Mais on a eu besoin. Viens nommer la bataille. Qui a fongoli? On est si là, et puis que yo, non osawa, c'est un homme bêté. Sur le ben bandel siki na comme style, na comme fali popa, na combo ya exil péchant na homme bêté. Bakol la vidéo. Ça la micro balader na bandal, Banda ko lobisa batu mabe asila. Ya que non on l'esprit que batu ba lo mabe asila, batu ba lo batu.
Robe de gloire très disponible chez nous. Vous en avez besoin, contactez-nous. Talaba robe bisotoninga. Robe le pesa lokumu. Robe bois qui moi si beau. Moi ça longwa boya commander ni atayo moi ça boya aboya la taboué pour la tani. Veut dire tunique de gloire to benga robe ou tunique de gloire. Vous en avez besoin nango, contactez biso. Boromona et qu'on se défiler awa ya bandenge nyonso. Olingi ya boy. Kakayo, olingi o ezoleka. Kakayo, olingi pe eza na ngambo kayo, misusu pe ezo ya lisusu. Donc bongama zala bien, eza pe na prix moko très abordable. Biso to linga rozala ba femme respectueuse, yango to lataka toujours na ekenge mingi parce que tala kaka pardon so ntayi bo feza na ekenge, moi si wala ta kitoko, yende moi si ba pesa lokumu ya solo, mama ya Congo, to pe moi si ya Congo, azali moi si ya lokumu, il faut lataka na propre na soin pe na soin tayi bonyoso. Olati tunique de gloire na yo, soko lati ngona ta. OK bureau. Okutana chef de l'État neti tembe. Okutana chef de l'État so polingi pas passer. Moi tourna papa, moi souki maboko boaki, moi perruque nanga iboye, moi perruque amulai. Kande yo moko olinga. Otiango sala moi bien. Babi pe na poto kuna ke non mulungeza makasi moto. Le bilamba olata yango ta mpependenge memango. Ta mpependenge memango. Mpependenge memango. Elemba oyebi yango yango. Donc olati yango moi tour. Olingo ke pe fête anniversaire à moninga. Totinde le tunique de gloire et ça lui bien. Donc on a besoin d'un mot hésiter même pas un peu. Merci énormément de votre fidélité sur cette chaîne. Merci énormément. Wow, pas facile, mais petit à petit avec vous ensemble, le collab soutien à vous allez vous permettre de évoluer chaque jour. Vision na biso za munene mingi eza kokende mosika mingi me kasi tokokoma yango kaka na kolo nzambe na bino elongo tosimba na maboko lolobaka ngai na bino ezaka biparcours malamu alors jamais totikana jamais tobebana jamais tozwa na problème peu importe le problème tobongisaka yango mpe tokendaka koavancaka biso so nzambe amonaka pambola bino okoyi na émission na biso partager osabone na partager et commenter et puis surtout que c'était yango wana nde ezali esengo mpe kimia oyo tofatisela mitema wana kasi ma caméra nazali accompagné na Enoch Lizolo avec bokomona balimage ya kitoko na ndako na bino kaka ezalaka na plateau na ngai na opartage ngo na moto nalobi libanga na koboka yango na nsima sikoyo te naki kopesa ye na boboto bobengaki ye botunaki mais avant na bana koki bakestion na nga Newman na Darwin apesi yo mbote mbote mais émission na biso nyonso nazomona bamessage na biso ya bato baokomela biso te numéro na yo répétaka numéro noko bato balipasala bolamu numéro nga apesaka te numéro te babenga yo babenga nga soki zala beza benga nga babenga yo soki bakotinda batinda mpa na yo yo aka sincère ya solo wana oyo bakotinda olingoli pourcentage no mbala moko soki opesika nazokisaka te so batindi longola pourcentage no mbala moko oyo présenter nga oyo yo lingi j'ai pas donné mon numéro te nanga opesa numéro te pour premièrement ti on a mabeni nunga na sala non premièrement faut yebaka na mobali oyo na mwasi na ndako ouais je profite aussi na occasion na ebisa maman Bénédicte Tamba ma femme autobota bébé c'est la bifi. Ah non. Je te jure. Donc, la minute azano c'est la bifi. Si la te wana yo no mutelo. Binga comment moi na si la bifi. Si la bifi, bébé si la vie na pesi mbote à 2 jours le lot. OK. Bien qu'il y a botti na voix haute à rani pour docteur j'en voix haute c'est ça rien. Voix basse c'est normal. Ah OK, a botti na voix haute, va facture tout ça et linga mon tout mais ça va déjà. Ça va aller. Non, il y a aussi. Faut boya au mon bébé. Bon, famille, moi sacré. Moi famille moi sacré, bateau balingi basunganga. En tout cas, na hypocrite ceux qui na zangi fona senga. Bateau moi c'est nanga boti na voix haute, ceux qui moyens ali à travers ma maman que j'aime beaucoup. Maman MK, ce beau Tindi en tout cas, et vous allez la bienvenue. Voilà. D'accord, félicitations. Merci. Deuxième fille, en fait. Ok, félicitations. Deuxième félicitation. Merci. Darwin, tout le monde a
bien que ngai les occasions de bosser na yamba Ouais. mais au les cadres na chaîne Ouais, chaîne nanga penza MK. Na profité na occasion on a remercié ba abonné tout ya MK, tous les abats. Oyo ba pesa nga pe confiance ceux qui na lobby ba yokaka ba tosaka tous les abats ya Asie, Amérique, Afrique esika bozali, ya Europe surtout na pesi bino mbote et na tournera plus na ndeko nanga Michel bien que lelo aza dispoté aza quelque part azo tourner pe on fait déménagement on va comment il faut m'arrêter voilà donc lelo lazare ce qu'on a grand prêtre mère donc nana aigle il y a presse en tout cas maman naza vraiment honoré merci voilà nga na pona sila par sentiment nga pona sila na premier film mo basalaka ala mukolo nga na mukolo mon ange oyoka mukolo basala biographie na nga mukolo na kufa boga ali mukolo nga na mukolo na mukolo peut-être yo te to pe yo mais na mukolo akoza mukolo ya cameraman mukolo ya moto azotala biso mais na mukolo à l'époque je voyais d'abord sila na bandane sila bisalo oui nga na mona bandane pana biso za na changa non plutôt na sumbi mais parce que nga na yo fana plus ya na changa pourtant tout teki sumbi to soma na changa donc to longwe na fini boyo même donc même quartier to komia biso za en diapason na président Fali Ipupa to zala ki à 0 mètre de to kangana lo pangu na nani ser na biso exil pechanga donc nga personnellement à pharmacie na Vodacom précisément donc nayebi moi fille makasi ya ser na biso exil pechanga en tant que ser à bandal en tant que ser à veni en tant que voisin nayebi pe fille makasi ya Fali Ipupa en tant que vie à quartier bandal en tant que star en tant que voisin pana biso za na sumbi 3 bis côté dinakawana pana biso banda pe ko dinda c'est pas ba fali dindi le pango banda ko dinda te yaki ba x ba exil pechanga bango ba ki likolo na prince de choses exil pechanga prince makadam mais ba fali ba dinda biso pe to dinda le nini te donc ko dinda wana ezaki ko dinda ya bitidité kelelo bolali te ko dinda moko ezala wa phénomène mbulo yako oyo yaka pena bomeke te oyo awa yindi yaki phénomène yaka msusu na nimbala 2 fois une fois yaki te ke mo matanga neige moko beti ba fali ba no lokota biloko te yaki ya bongo te po bato bakumisa kaka kota badindaka te yaki phénomène ya bambulo eyaka oyo ya penaki mbulo elie eyaka ti omoni penaki mbulo ebandi 18h kesila 0h me ya makasi wana wana ebanosala penaki na ngai na ve na biso na bave na biso Faustin na ngai wana ve na ngai Faustin tout biso tout na vie position tout luka sikoyo tokima na ninga système wana ya quartier nanga ya avenir nanga mais avenir présent yezo ko présenter biso ma mususu quoi. OK d'accord donc pour ndeko yebani skoni tesali ko linga si la sko bisalu attaque moi na bandal si la bisalu aki azalaki bana gombe peut-être ba toyi bakate si la auta na gombe si la za moi na bandalité parce que tout ce monde dit si la moi na bandal donc si la moi na gombe tant ba wuti gombe ba yeko somba lupangu na bandal sinking ce que za lupangu ya munene ya bandal et ya basila bisam ça je le dis aux journalistes avec beaucoup de respect que je dois pour ça la baladère na bandal luka pa ba Fali Ipupa luka pa ba exil pechanga luka pa ba chiba chibambe chibambalo to kangani ka lupangu chiba chibambe chibambalo za na master ya Fali te chiba chibambe chibambalo za master Fali te ya chiba chibambe chibambalo kombo aviango etiminga ndei pire master Fali Ipupa chiba chibamba alwa leki ya master ya Fali tangu carrière musicale ye ya alwa yozo mata nga ono tambola na ya bon
na cadre kaka azizwi siko chiba chibanda ça la recherche ka avenir za nango wana bato pe mususu voilà donc à chaque fois sikoyo tango bakoti bandal na banomona siko sila bana bonne vie bonne vie là à l'époque pour tout souligner yango mais abimaka sila à l'époque a notamment mangu je ne sais pas c'était dit à quoi ba fille ba trop discipliné lo mo ndenge wana tamla mangu c'est oyo to no benga sikoyo akima donc akima donc déjà mutu moko do azak na culture ya Gombe sikoyo aya culture ya bandala supportant ngote malgré elle a choisi papa imposé et to no benga akima mais après to au monde na sikoyo na théâtre tu ko découvrir et c'est rongo akima sala la théâtre histoire on a bêta vraiment na banda lungwa ceux qui a au contredire nga bon c'est normal ba vena pe ba trop na ba banda lango et apprendre le moi na banda c'est na biso sala la théâtre pas na bandi ko luka school ko landela fina donc wana na bêta masolo ya ba 2 militaires s'il vous plaît masolo ba 2000 ti masolo ba 2000 ti ya masolo ba 2000 ti voilà côté Simba te on déjà botale na Simba alors oh si là on dirait na habité en dehors du groupe Simba carrière ne bandi wapi mais ngai première fois na talaye na télévision comme actrice ya groupe Simba papa talaga ye c'est peli le col ba ki déjà na amitié na Serabiso Peshanga. Ne biso tono ba aza camarade ya Peshanga. Wana ya histoire oyo mwana bandal vrai ayebi à l'époque fallait pour baso bunda carrière baso sala pena ke bandal bima à l'époque ba si la bisalo baso sala bunda mais aza mwana bandal ta uti Gombe ye à l'époque ba vient na biso ba CLO VSG à l'époque donc on va sous nani Ixil Peshanga d'ailleurs pardon oui tokoboya ngoti non siko tangu na bandi ko tala plan scénique G ya bato bazo sepelisanga Peshanga qui trop mélancolique bato balelaka sur scène mais si la yi muto yo yo la bukado tu comprends est-ce que tu me préfères pour bandal ya chocho yo te yene bien pour Peshanga qui on a tient mingi ba ofeline ba tu ba kufeli papa tango bandis carrière artistique ba boyi azolela ba biloko mwa ndengo wana mais ce que si la qui moi no nyokola ka muto yo papa to maman elisanga ngala ki da ofeline tout ça na souffrir na muto azo souffrir na scène te il faut la luka muto azo motiver ke ko intimider muto yo azo vivre mieux mais on l'a essayé de vivre mieux mais en réalité na c'est là d'abord na sila bongo voilà d'une manière ou d'une autre chaque chose a son temps. Mon histoire on a bêté na briefing oyo na bêté lio so oko sala pe bato ba défendre kasi la bisala ngo lelo ata ba 50 ba yebso te na briefing ngo awa na briefing lo wanga ngana na briefing c'est-à-dire tout ça pena pourquoi il faut na défendre mais sikoyo parce que tant to komi ya taoyo to comment comprendre que tout le monde alingatia mbabola moto likolo ya sila on est sila ngwa na batuta on est sila na ebi ke yo ngo zawa c'est na ndema bete so le mabena bandal sikina na koma sila na koma fali pupa na kombo ya Ixil Peshanga na ndema bete ba ko lapideo oui je te jure
Je te jure. Sala elo moro boye. Sala micro balader na bandal. Na bandal. Bandal ko lobisa batu mabe asila. Ya que non on l'esprit que batu ba lo mabe asila, batu ba lo batu. On comprend. Lobisa batal sinking précisément. Ndeko na mayela a contredire. Batu ba lo batu au contraire ba ko yo na ne filtrer. À l'époque ngana caméraman. Le travail na Congo mo kilia do yo. Dans le concept mo bo sous les stars, to l'extra ba faiblesse ba place ba artiste ba uta. To ya na banda lebi ngala na kasho mutabisa nga papi mboma. Il y a papier je te sali. Na la kasho bana banda le oh. Tu vois yo filmer pour fali net a diminuer azo ka interview ba to mabe. Siko ngam na filmer ngo. Ba ba kanganga ba bosani ngo bona parler. Ba kanganga na journaliste. Il y a une belle fille, il y a une belle fille tenani. Comment il y a le bel fali trop beau. Ils tellement monnaie que parmi bateau bazar. À l'époque de travailler par Doyou a changé de position. C'est pour te dire que ils ont un artiste sur aucun siège na bango pour l'ingo le ma benaye. Parce que jusque là fallait pour pas avoir une bonne image na banda. Jusque là c'est belé tout ça va te pour na banda oui fallait pour pas ngana témoin ba bien fait à fallait. C'est pour ma première fois tata moi si na biso ta moi si ida que je salue fanda na ndako fallait pour pas zoper sa action papa bela malade bon maladie ya ndenge za muta te. Oui, il y a un action partout, il y a un penza. Bah, il fallait que les cas de sa action à maman il y a venu na yi. C'est rabima Alex. Voyez mère. Ni bois expliquer à lui. C'est pour ma première fois. Mère tata moi na biso. Landa kwa lobi. Depuis na botama na before on est na salle montant na simbati $4,000. Fallait pour ton ça. Payer à lobi, c'est traité zongela point na yo. Aujourd'hui, dans la mission, nous avons le pays à témoigner. Tout ça, on a été, mais on a témoin vivant, il y a bien fait, il a fallu, pas bien que nous avons fan, il y a héritier Wata, mais il y a fan, il y a héritier Wata, mais il y a action, il a fallu. En fait, si on a si là, si le péchant a trahir, on facilement. Non seulement pour ma belle, parce que y a la fierté, il y a ma belle, il y a ça, mais ok. Voilà. C'est ça. Lingela bango parce que ça la fierté bandal, ça la fierté ça, la fierté Congo, surtout que ça la fierté. Non. Non, c'est faux. Ils ont dit à faux argument. Ce qui montre à Lingi qui a aussi la théâtre pas si la boy aussi la théâtre pas si parce que on a dardi dans les cas qui na télé à ça des faux. C'est que si la fois à mailler na montant de wana. Tant on a la liki na télé, c'est que na ngana défendre artiste. On comprend. C'est là maman, alors ba lo moko. Fallait pour passer ni na mboko. Kozanga azangi nini kozimsika ya kozanga azangi nini parce que azana beauté ana succès ana élévation ana nyonso donc level aura au non on a pas chose simple hein inféré ba question non si fallait pourquoi mais si là fallait pour parce qui azo permettre que il faut moi Ken Mokazala il faut moi Valdi Tambo Mokazala. Il faut zéro dans tout qui est dans le cambo bien. Il faut Ndeko Alexis, ce qui est Alexis Azala. Il faut des mères Azala. Il faut Frank Stema Azala. Vous savez pourquoi? Et place sur Fali pour pas qu'on le batte. Fali Tambosani. Et c'est quand aussi la Coco le batte. Moi aussi la Robinson on a été pour un star, pour un célèbre, pour un exemplaire. N'a dardi le monocoy.
oyo ekobima. Ma bouche est prête. Cette bouche est prête pour si le seul. Donc on doit continuer là. Non. Je suis prêt. Je suis prêt. Je te dis, même si on a pas de bino, la démarrage mutu moko, na ebisaka que soki. Voilà, ndeko gi na ebisaka soki oye pour la deuxième fois, on les à la télé, on démarrer kaka mutu moko, surtout na komba si la bisaka. Na bisa dossier ya Deborah. Dossier on est dossier sensible à l'état yebi yango to koma moto. Ngana olangusa ngo pour que to tchaba moyen, famille ba Deborah to fanda na mesa. Banda wana. Tu vois que discipline kota. Akomo benga style mams. O abano benga style. Fallait nga dardina sa nini. Naloba. Donc quelque part au milieu de na benga kamboya ya ba abaku. Je suis leur chien. Mboa za kana poser ba sentiment. Mboa ba simba ka moni na joana, so ba simbika sila. Po sila lo. Nazoyeba. Et puis nazo simé yango. Nazo simé yango. Gingo menene. Tinga ebi. Oh. Ngana lo bali sola gi mutala sanga ko mela diamba yozo ba gingombe na ebi ataka tete komeli. Mutameli sanga diamba likos. Pardon? On se retrouve nini nganda diamba. Aba no fana pananga anda kunanga. Ya solo diana beta na ko bando songi la ti. Ano vivre chenga. Amekisa nga tabi ya utika nga à l'époque azaki chef na biso quelque part. Amemi nga tango ofana ndako yo bokola chef. Baga za pana o mais photo ça va discipline yo ya zolo bana. Amemanga na nga na diamba na venu nga na koli na fandi na yebi te nga na diamba ye. L'espace à 2 semaines ayebi chinois ayebi mokobe. Tala ba video na nga moni koma chinois na mokobe. Kende tuna na bandali na bakaya. Tuna sogeza lokuta zongela nga biseke mambolo bakaya lokuta. D'accord, mais est-ce que vous avez acteur et groupe Vie ta vie d'Omar Kabo. Tu ne peux pas aller sur Omar. Viens personnellement les gars. Tu les gars na biso TV chaque vendredi. Acteur principal ya Ernioso. Pena jouera pembeni Omar. Aso ki rôle tio na je viens na pembeni na vie. Talaka biso chaque vendredi na 21h, mardi na 14h. Na sasa bato pe ba abonner ya Omar Kabongo télévision bien sûr azo lancer des films et tout. Tokozala wana. Ngana mwana Omar ya tongo depuis groupe sans souci. Na longa groupe sans souci na ebisi vie. Ngana longo mais so c'est le groupe benganga. Ya tongo. Fidèle tino dai. Parce que Omar na si là-bas. Nabi mutu moko dans le sens que c'est le couple boy simba na théâtre. À l'époque tu as lu la série quoi couple ya Willy Mambu na Zena. À l'époque, on a agi mystère. C'est impossible. Il y a un peu Nano lula couple na babe. Tant to call it to YouTube. Ah couple ya si la bisal na Omar Kabongo rien. Siko ngai na lo kwa mwana bango baboti. Ah ya couple wana ya couple wana donc maman na ngai za si la bisalu papa na nga Omar Kabongo. Mais ils ont empêché tes papa aïba quelque part. Pour papa infidélité est autorisée. Mais maman soit aïbi quelque part. Biso bana to fan ça. Hein? Te infidélité à papa biso bana teza pena biblique. Ce papa te papa nanga papa to ke musika ngana autorisé papa yiba no place nyonso mais maman soit yibi libanda to takine. Donc c'est ça yamona ozo Darwin par rapport à propos papa ou les autres papa na yo. Omar Kabongo. Atenela ibu. Ou ezo ki sa vie na yo. Voilà. Non, ibu tu faut d'abord ayeba ke siro de fois na en Afrique ba traiter en c'est que tout tika na biso miso alors. Parce qu'il y a voilà. Ibu tu ayeba ke et ça seule maladie le sida
en Afrique ezalaka sirop de foie ndenge ofandi awa mama soki docteur ayebi soki ozobela sirop de foie ya lokwa ayebi soki salaka testament mais indirectement nde maladi ndeko na biso yibutu abela. Je le dis. Toi na TV. Toi na TV, bon on le toi na radio. Bon ça a quoi avoir? Zelanga na lobana. O blessé mutu? Na blessé, yé mo kaza concert qui a souffert. Moi ba malade no saso que ça biso nini. Poisonné mutu aza na lokote. Lokola yibutu vivara pas masa na abalolo. Alala kana ndako abalolo. C'est un père de famille. C'est un père de famille wa, la famille abandonnée. Mutu abandonna famille na ye, bana na ye. Na la kiso famille ya yibutu sika fandaka. Moi si na ye. Ibutu nga na yebi bon na yebi te soko okoza na maîtrise na songi sa osokolo ko okei na sujet ibutu so yibutu et puis banda théâtre avant papa na yo c'est là non c'est faux ya archi faux c'est là non ibutu banda théâtre na ba problème était na sime nga pesa nga na yeba ibutu azaki lokwa tela théâtre abanda ozana groupe boko tezela nazolanda yo funa kamwaka kamwaka kasi yo okatanga maloba te yo nazosonga na kamwa yo kati okata te on a moins de zo okatanga problème nani nga yebaka ibutu tela théâtre quelqu'un ou ayebi na mambo azosala te premièrement et en plus Martin Ta officier moko abandosala théâtre kala na lisi boy ayo kosala groupe na ye groupe MM Martin Ta nga na yekokwa chef na bango kuna ibutu nga mutu na recruta ye et pas ya Martin na salisa ye tester ce que je dis devant Dieu ibutu miyaya na nga na âge c'est sûr obala coquette ça te nga bi coquette wana te nga na tuni siko pona la le ngona la kisoke na za na maîtrise théâtre na ndeko mo alobaki na carte géographique ya théâtre ibutu ya bi nga soki na yo kota coupe parce que à l'époque to le kana couleur télévision na so envier G ya jeune au gens on nga c'est ce que j'ai dit ce qu'on a bâti le nzamba mo. Vous comprenez? Ibutu. Ibutu, azaki ndenge nini? To répéter na 8h. To bana wa na groupe matita parce que ngana to yeba na kipinza. Na 8h30. Ibutu aya dana sur masanga. Sur masanga te parce que bière est monsieur goleka. Et sur la whisky. Na 8h30. To yeba siège ailleurs répétition. Ibutu zo binisa solo masanga. Il prend l'alcool de 6h à 1h et regarde la pongi. Dieu m'attend. Amela kamasanga de bière, alcool, mon alcool, ibutu. Abandango na 8h. Soka la muki na mbeto. Soka la muki na 6h. Abandi ko mele aba chasser, aba bouteille ti akende ko se retrouver. Ça l'expérience wana. Lukaye to yo se masqué. Lukaka mutu moko boye bisaiki. Ibutu yaka place beto komela masanga. Akwata moto akozwa akoyamba. Je le connais bien. Yo kanga linga masanga makasi. Aza bonebi kolo na été. Aza faible na makanisa. Siko masanga retour masanga ya nini? Yaka masanga alcool ne faut pas froid et si potaka force et alcool te. So on met yango trop et qu'on frappe ne lo abengaka sirop de foie. Nana résultat na été. Ebisio. Un jour tango. So on dit que tango okufa va souhaiter liwana e. Mais un jour soka zate to tango souffrir bien vraiment. Oh. Bon. Souffrir bien vraiment. Te tango sirop de foie na traitement te. Si on souffre sirop de foie na Congo. Kasi ba propos na ye ezaki Omar ayebisi que cette fois-ci le corps s'est rétabli moi bien telemi tika alcool. C'est ce que Omar alobaki na ye. Moi j'étais là, mutu ya zo tia témoin wana, ya yo alemba wana. Jimmy azalaki wana ngana simbeli age yaki tournage.
nasimbeli age babagage ayebisi omoni sikoyo ndenge otelemi boye dose alcool. Est-ce que loko yo peno fo silikela moto ayebisi yo tika alcool fo silikela ngo mama MK? Hein? Non. Non. Vérité. Ata ba biso en plein air, ata ba biso en coulisses, ata ba biso nini. Et ça kaka vérité. Ngapa na yebi ke na niveau age Omari, ako lobela ki butu na ba vérité en plein air. Parce que c'est quelqu'un wa yebi ko réfléchir autrement. Ayebi si yabi tika alcool ikobo mayo. Message à Omar ka bongo na mo connaît. Dieu m'attend parler. Dans la télévision, il y a 19 000 abonnés. Dans face, il y a 19 000 personnes. Et là, je suis tant que c'est tournage. À comment culpabiliser? Parce que mon toit est vicieux. Bon, il y a des mots qui ont été bière. Si mon toit est vicieux, tu as bière. À mon dieu, mon toit est alcool. Tika bière amona ndiye mutu angoza inemi na ye siko tango bière ebimi wana akomotala Omar Omar apekisaki yo nde otika me alobi te ke apekisi akomotala Omar po anaposa bière aposa bière mais amonaki nde Omar aotakine pour la deuxième fois vie akoti abikoti na bagage akoti to démarrer oyo osali l'émission olobi ke ezaka na maman le gani kala. Non. Non. Peu de temps. Mon santé n'est pas exacte. Dans la 4 émissions, on a la bière. Dans l'émission, on a bière. Il y a verre et bière. Mais ce que moi je sais, on a la lobby, on a la yebi. Sirop de foie et zalé qui y a sida. De la minute, c'est voilà, heureusement que tu as précaution pour nous sauver sida. Mais juste que là, nous avons tous les docteurs, nous sommes journalistes, nous ni docteurs, nous avons trouvé déjà une solution pour nous sauver sirop de foie. Poto. Bon, au lieu de s'attendre qu'un jour que biga na poto. Bon, ce poto en oui. Mais tu ne sais pas pourquoi un aéroport. Ok, nous aussi nous avons visa, aussi nous avons mais l'aéroport souffle ça nini. Pour nous sur la précaution nous tika alcool. Oh, Omar a dit ça qui est tika alcool. Et zo boma yo nanzo total ndé ko nga kofi. A komi le roi sidatique. Nana empoisonné. Maman, c'est là non. Nadia, c'est là non. Maman, on a pas empoisonné. Premièrement, peut-être dans vie que il faut na koma mo le MK télévision non. Si on a bomi maman yo, ngani na odona na chaîne wana. Si on a bomi maman yo, tant on va sala ba bien, ngana zo na téléphone na na baki na cher. Parce que muto azani lokote, ayaka na transport ya ba kabeli na ba tournage. Ayaka na bilo vinen mobimba. Afanda pa ba master, o marika bongo. O azana level ya likolo. Azana ba moyen de vivre. Ndeye mo lobango, obiso bi gaza patron mais azana moyen de vivre. Ake koyi convier, ake za la jaloux. Yende ko wana. Mais casse pas c'est vérité. La vérité blesse. Vérité blesse. Donc, il fallait pas au mari qui est alcool. Alors, on a ce qu'on a moi au mari. On a retiré ma papa nanga. Kibutu. Na tongo a gagné. Na 12h. Bon maman. Na 13h. Kizomba. Obi kizomba. Bor moto bela mikolo ya whisky ya ba chasser ou tangola to be ngongo zorbi. Na 15h bizorbi. Na soir bana skol man koina ba skol ma bière. On a recommandation peut-être. Nga na recommander parce que ayini papa nanga po apekisa alcool. Nga sko na yebte na retirer maluba papa nanga na pesa recommandation banda sko ko mela nengo lingi ibuto consommer comme tu veux. Mais na hôpital to ko yati. Oh. Ti na hôpital to ko yati. Ti. So meninga beli ni boke. Ti to ko yati pour te prévoir ki yo. Oyo kité. To pekisi oyo kité. Au moins, tu vas faire ce conseil, au moins, les gens à la télévision, pour le n'importe quoi. Alors, tu as une contribution
bobenga acheter to boy na biso ata zo tia loboko la poko lo wa boko pété biso comme c'est soko tie to yiniyo c'est n'importe quoi tenga la kanene tena na kande ya ba propos na ye nana ba kanana na kande pena ba propos na ye c'est qu'il a tenu comme propos et c'est pas ici moi na ya vite vie mon côté on ko ta papa na biso na buzoba muto apesi au conseil mais moninga nana culture moko ba parents na ba tikanga avant mais na adapter moi sinon so maman nanga papa nyonso papa nanga celle qui tire au biso ba félin conscient qui tambola na la vie yango. Merci, je crois qu'il y a eu d'ailleurs on a été ngala recommandé kaka ba ya ne ba gene na nini na pa na bité sur dia longwa na lingwa la place ono mena na abalolo ba ya ngo wana 6h yaka betaka clair elonge zo kuba elonge bando ntuluka so mona ya fois boy ça là monsieur hein nga ko kati nga on a fan problème te aya na fan mais nga na ebiseki a continuer amela parce que yebisa en vérité moni lobby tango ça une émission ebiseki ko melelo wote exiger ka ki non mona to ça une émission ko melelo wote ya plateau ndenga na yebo na melelo wote obenga daria ko tourner na ye bando tourner ya ko melelo ya ok, de le il a qui n'a pas fait par rapport à maman il va continuer sur maman c'est passé de maman Milo a le rien qui pourrait réagir parce que il ne va pas passer la possibilité qui entre autres le bénéfice de l'eau que je salue aussi il y a moi là il peut falloir pour réagir bon ngala lo baki déjà depuis kala bon moni ba si la bisalo mère na ndé ma bete ba bato ba tian koro ya succès. On prend permettre un terme on a moi brut mais si la visite ba marque bon ba ti encore à succès nga yebi succès si la depuis na moi ça qui na yeba ki mami lo moko boy na groupe wana Dieu m'attend je jure devant Dieu je jure devant Dieu hein yeba kete kati stable les stable boy bisa boy bisa mais pas comment on a été ça la recherche en tant que journaliste tout na 4 et 5 personnes dans micro baladeur est-ce que vous avez mis le groupe Simba ceux qui pas 10 personnes va se reconnaître mami oyamba sur na plateau c'est que na ngalo de LX ça y na groupe Simba et bani bon international faut banano na national voilà voilà yenda bando benga sila voilà c'est kaza na orati ba mamilo tant ce qu'on a telle émission na bia bato bazana na groupe Simba me ba bimaka te asala ka kombote na groupe Simba to yebi vie na biso allez soit les qui to yeba Simba soit les qui c'est na biso meta kuta ke na poto kala mais soit les qui lelo esi ya mi de peshanga mwana Simba si la kutu wana ya lwa ya na bango même ba o ba yesi ka ba décor bien ka uta groupe mususu mais ce ka les qui to reconnaître mwana Simba mais même batu yo ba ba ko yeba yebiete mami lo yebanité ana yebiete congolais yebiete ba émission kaka ndeza la yaka to yambana ou abandi ko lo bandesi ko mabe ya bisala papa le kola combat bisala déjà le rôle oh on dit oh mais c'est le moment dans la ville oh je le vice-ministre moi kala même mende jomo uta esta yo kosaye asimil tala libanga ngela ore yango akaisi mito ne mama milo baza donc ba kosaye ke ore yango yo mais on est orte mama milo baba to ba raté carrière na bango ba raté vie na bango c'est plat oui na tiens les points parce qu'elle a déjà 62 ans. Ah Marie, tu fêtais 50 ans à la peine. Ah bon? Donc, Azalé qui est là pour c'est la racine là, moi on a 53 ans. Au moins, c'est que je suis dans la caribine.
bakoza la sila mona 53 za do ale ka sila mais yemo ka la même mission lobby sila za leki nanga nana so kosana ki ma ki na Congo ki ma ki manki na pot na lingala nana so kosa nani auto fêté 62 ans l'année passée la minute a 63 ans d'âge la minute il faut zalala tozangi mai solo après la muzaya tozangi bilai solo via na sala succès la dernière carrière na yo papa wendo persona makufa mais ce muzaya était mamilo toyeba était ce deuxième muzaya était à mamilo quand tu parlé retraite net ni quelle base parce que d'abord à mon avis elle est bien elle peut bien te gérer le groupe BD et gérer ça la désordre. Je t'informe aujourd'hui que Mamilo a beau jouer. Ouais, a beau jouer. Artiste a se démarquer quand a ses plans scéniques. Ça il va jouer, mais le monde n'est pas Mamilo. Mais qui ça c'est le Mamilo. Ce qui bon, limisanga, pardon, notamment porte-monnaie na. Ana mona kala gafte la na yemisa mo sina mukuru. Mais na tangwa me. Soko yebisanga ke Dardi. Bien que yo za journaliste na ko tuna question que na tse porte-monnaie na nga ana mo 10 $. So biga Dardi, Mamilo a marqué biso na film tel ndenge nga na tsedi nga tse sila. Sila marqué na film o sila marqué nga vinanga. Film a joué à Tchel, moi ça ndumba. Voilà. Ce que yo yebisanga que Mamilo a marqué un film tel. C'est là sincère. L'on a un statut de journaliste. C'est un fanatique. Si on a marqué un film tel, on supporte mon nom dans la dit un commentaire. Moi je suis au bois qui est battu. Je suis dans la salle. Très bien été. L'accès à Mamilo est banité. Au moment où on a micro baladère ça au revoir Congo central ti na bandundu aucun aéroport Njili c'est vrai et succès en coulisses Zalaka oui succès en coulisses Zalaka oui na yebi été tongolo ba comme Mamilo pour ma première fois j'ai les sous na bien pour ma première fois Natal et yaki émission Yaka Toloba ya moi so tokanga mingi wana muta yebisanga komba Mamilo wana mamna ni ndeko Miché mais ngana yebaka ye na Kasavubu na veni India yo ba référence yebaka na India na veni India je ne savais pas que ça la racontait. On a vu que c'est moi ça la raconte à théâtre, mais on a vu que ça le groupe Simba. À l'époque, nous avons moko Janine, auto kufa personnel, azaki ba délégué kaye lokola place ya no futi la wana yende wana yo mbongo. Janine. Janine il y a place Janine en OK. Anoya, elle me dit pardon, elle me disait toujours ah, c'est le moi Zalakawa, afuta mbongo bien. Janine me disait toujours ça. C'est Wazalaka futa kambongo bien. À l'époque, on avait été Mamilo, mais na mona na fasta on a mona une émission Yaka to solo là. Mamilo a un concert au Pesa. Et français et le bité kozala. Si tu es français, il a là. Elle voit sur le phone, mon bois, vous appelez ma yele koneka. Et tu vas linga la phone peine l'équipe française. Mes condoléances na maman Gabi. Si vous allez à autre père l'équipe naïe, en tout cas courage à maman. Na ba maman nyonso, na ba oakala, maman ngala santa ke a garda bande naïe personnel maman cha. Ba maman. Et tant à Koufi, dès que vous avez besoin nyonso, nous suis pas si là. La minute aussi là la charge. Charge ya ba signaux sur bazo ça. Tant maman chaque Koufi, je ne sais pas ce qui va se là.
indirectement ou directement, mais on a vu charge du théâtre, c'est si la si selon la réalité, c'est la vérification, c'est la vérification, on peut s'en président Lombe, ndenge pe biso toza pour mari ayebi ke dardi aza soda ye aza mbolombo yana basoda mosusu baza wana kaka po amemela soda mosusu arme po abeta leyo osala mosano yani yelaka soda mosusu do mokolo yo mpe ozala no te soda ngo yema wana makasi na koesala nini mais soki soda wana aza te eza passe parce que yo ya obeta masasi place wana papa elomba yebi yango ayebi ke da mwana na ye lokola sila bisalo aza soda moi nani le roi wakenda poto ministère na biso comme nezo kimanga azaki soldat Herman ka songa za soldat Herman aleki mami ona yo na écriture na jouer Herman ayebani koleka mamilo no oui Herman ayebani ko Herman a sali 200 na groupe Simba ayebani koleka mamilo na musika avant la clôturer pour na commerce ouais on a posé question na bigana na mangabo si la télé de la Libane pas la carrière parce qu'il y a internet et pas la ouf Karim Mokonzi yedi azana wana toza pena sérieux on a pena sérieux na sérieux na sala ka émission moko boye ni moko faut tena biso pe rigueur tena ba question botu na biso aloba na eloba yedi ala mamu ebele ya retraité na bato nzamba ko zo evi na ye kaka boye Karine Mokonzi ma sœur je sais pas sur deux jours à mon candidat to nanu mais sono ozu mon candidat prier na vena biso edingwe a libérer oui je suis sérieux ah pena na sérieux a libérer par rapport Karine ndeko Karine yedi aza frappé na malade a frappé na âge nana kufite na osenge loko moko soko lingo za la kimia parce que nganga so akufi dossier komaka déjà compliqué nzamba zo garder batu lokola ba edi pour que batu lokola ba Karine Mokonzi baya basolo na vie bon oui mambonga na loka oza mokolo je ne fais pas aller dans détail yedi azana no vivant auto souffrir via bimi awate liwa mais nzama yebise ke Karine azo souffrir na mama libala songa nanu famille bomo zala ba problème ebele na bango songa nanu oh yimta riga problème ni so lokola vie di omoni ye di nzamba zongisi na mokili po ya traiter ba dossier ne po via bataki ne lola alors bino ne bolinga bokanga na makambo ye di azala nini suma mona bino te donc ye di ce qui nzamba zo garder na mutema eza pour que a traiter ba dossier lokola ya ba woto no so le ce qui pose un problème ye di rien non mon a été gloire à Dieu mais ngana ebiso dans la musique bonana ngana TV via no mena batati kia fongoli abusi michuko alia nde mutu sikoyo faut traiter ba dossier belé net ba dossier ya ba Karine ya wapi comprendre mais il est capable de vivre mobile mobile Joanna abimela cheka la poto moi ça n'est pas na continuer non atozo ozotanga zoni comprendre donc le basuka mère ozobota Silabi bébé Silabi à Botami les abattus maman Nabino à Botami donc à contribuer pour donc il s'est à moi facture
na rapena muto ba non numéro na ngopesa te na muto olika na télé te pour dire ça mais est compliqué nga mon il faut être sincère pas qu'on soit toucher à soutenir nga d'une manière ou d'une autre et même dans la prière on dit qu'au bout des arabes mais surtout que deuxième fille bande nyonso yo na blessé d'une manière ou d'une autre mais tous les abats objectifs to focus sur les ali to voter nga ine nazawa na wuti ko sala lobby en tout cas tindilanga cameraman ya MK parce que na lelo nazaki na chango nazaki na ndeko mususu ano filmer nga lobby na kozala quelque part na dictaphone nanga nazolakisa bato molenge nini ya kovote en tout cas tindilanga cameraman bazwa exclusivité wana tozobanda ngo partir merci Nabombi donc Kisaka Chama 001 vient nanga Dadi Mombenga ne fait confort master nanga Miché isika ozali na pesi ombote les abats les abats tous les abats ya monde entier Afrique Amérique Asie isika ozali na pesi ombote Mam Cécile Abisalou star moko tozana e vient nanga AG Omar Kabongo mon père et sans oublier vient nanga Christian Keba AG Omar Kabongo na pesi ombote. Merci beaucoup. Tu as merci Darine pour répondre à une question. À tout moment, tu es là, tu peux passer. Attends, il y a plus de taille, mon gros minamba. Ah oui, ça. Ah bon. On peut se faire chance. Merci. Merci. Taqué, na taqué. Au quatre ma partie chaude. Eh, baka de l'autre. Merci. Mais nga souci na nga ezali tout ça la direct pour nous expliquer batu comment voter. Tout ça la direct, tout ça direct, il y a bien comme ça, bon, on attend on descend sur le terrain, c'est la photo, c'est la moi bien mis, on a des centres un peu spéciales, mais on peut être même si on est daté, mais puis pour ça la première partie, merci d'avance. Maintenant, disons le gars travailler, alors le bâtiment, merci. Na yuko chankora succès na encore travail au chankora succès na travail koza l'hôpital bato bazole la en tout cas nzama zo lokum premièrement na bosa na yebisa ebe na biso e ba no toucher nga trop nzama zo et de grâce. Et que tout le prochainement, on a mis émission pour sauter les liens de pour commenter, pour partager, de lobby live que nous avons partir. Donc, vous avez le live pour nous comment voter, pour tenir le commune, ni les gars, la vote, ainsi de suite. À bas, sur le lobby, la machine, on va rapprocher. Vous allez voir la vidéo. Bye bye, on a vraiment abonné-vous. Robe de gloire très disponible chez nous. Vous en avez besoin, contactez-nous. Talaba robe bisotoninga. Robe le pesa lokumu. Robe bois qui moi si beau. Moi ça longa boya commander ni atayomro moi ça boya aboya la taboué pour la tani. Veut dire tunique de gloire to benga robe ou tunique de gloire. Vous en avez besoin nango, contactez biso. Boromona et qu'on se défiler awa ya bandenge nyonso. Olingi ya boy. Kakayo, olingi oezoleka. Kakayo, olingi pe eza na ngambo kayo, misusu pe ezo ya lisusu. Donc bongama zala bien
eza pe na prix moko très abordable biso tolinga kozala bafemme respectueuse yango tolataka toujours na ekenge mingi parce que tala kaka pardon sointai bofezala na ekenge mwasi oyo alataka kitoko ye nde mwasi bapesaka lokumu ya solo mama ya Congo to mpe mwasi ya Congo azali mwasi ya lokumu il faut lataka na propre na soin mpe na sointai bo nyonso olati tunique de gloire na yo soko olati yango na talo ok bureau okutani na chef de l'état neti tembe okutani na chef de l'état so mpo ningi lipa passé moi tourna papa moi suki ya maboko obwaki moi perruque na ngai boye moi perruque ya molai ka nde yo moko olinga otia yango esalaka mwa bien babi mpe na poto kuna ke no molunge eza makasi moto le bilamba olata yango ta mopepe ndenge ememango ta mopepe ndenge ememango ta mopepe ndenge ememango elemba oyebi yango yango oyo donc olati yango moi tour olingo ke pe fête anniversaire à moninga totindeli yo tunique de gloire esali yo bien donc on a besoin d'ango hésiter même pas un peu